On va à gauche. Cameraman va filmer comme Congoté. C'est un commode. Ouais, l'autre nique le monde est de Tico. Voilà avec moi. D'abord, tu as validé à Liboso. Aussi malin. Bande à 5 à 6. Voilà. Il est où? C'est lui, Elias. Comme ça on voit. Bientôt, on a ma voiture à Liboso. Longo la photo on a photo mneno tout ça. Merci. Okay. Pour l'accession de Yosa là. Moi j'ai reçu les invités, les analystes politiques. Maintenant, ah oui, les policiers d'abord, je lui ai dit bon, ah oui, comme vous avez les cas, présentez-vous. Arrêtez de filmer là où il y a des policiers. Bah oui. Il faut
Une délégation va rencontrer, puisque nous ne voulons pas entrer nous tous chez l'autorité, il s'agit d'une autorité. Une délégation et Daniel Safou va entrer, nous rencontrons l'autorité et nous venons vous faire le compte rendu sur la situation que nous avons. Ok? Donc nous restons tranquilles, nous restons calmes, on est venu civiquement et tout ce personnel que vous voyez ici, il s'agit de nos frères, il s'agit de nos policiers, il s'agit de nos militaires, il s'agit de notre justice. Donc na Lingala, toye comme on a mokondi pour la cannabiso. Oye aza mokondi ya biso nyonso. Donc bino bokotika la awa délégation vous avez choisi to moni mokondi nde toye ko sala bino contre rendu. Biso tokotika la awa totika la na kimia bandeko nyonso bazali awa eza bandeko na biso baza pe pona biso. Ça va. Na kobeta setela likambo moko. Biso tokomola mokonzi. Ozali organe na loi. Bino botika la losambo. Komi makambo esengi nzamba suba. Amen. Merci. Pascal. D'entrée de jeu, je dis que ce que je veux dire, s'il y a quelque chose qui manque, le confrère Serge Kabongo va me compléter en français et Daniel Safou va vous faire la restitution en lingala. Nous sommes venus ici au parquet général de la République rencontrer le PGR en rapport avec la situation qui prévaut de l'interpellation de notre confrère Eliezer Tamboy. Nous venons de rencontrer les autorités du parquet général de la République en rapport avec cette situation. La manière dont Eliezer a été pris par mandat d'amener, emmené aujourd'hui au parquet, jusqu'à aujourd'hui devenu prisonnier, est injuste, puisque nous n'avons pas reçu de convocation. La liberté étant la règle, la détention l'exception, nous avions demandé ici que la procédure soit respectée, mais puisque la maison est connue, les biens sont connus, l'endroit est connu et qu'Eliezer Tamboy n'est pas un voleur ou un fugitif, qu'il vienne comparaître en citoyen libre. Nous ne refusons pas de procès, nous acceptons que le procès se tienne, mais qu'il ne soit pas détenu parce que selon les informations que nous avons, Eliezer doit être envoyé à Makala. C'est au regard de ces informations-là que nous sommes venus chez l'autorité pour que la procédure soit respectée. Nous avons rencontré les autorités, nous avons eu l'entretien, mais maintenant que nous sortons ici, nous n'avons reçu aucune assurance que tout se passerait comme nous l'avons voulu. La délégation est entrée pour représenter tous les journalistes. Nous ne pouvons pas entrer et venir vous dire le contraire de ce qui s'est passé là-bas. Donc, nous devons tous rester debout, continuer la pression, rentrer au parquet pour que justice soit faite. On nous a tout simplement demandé ici de rentrer là-bas au parquet. Et donc, il n'y a pas de rêve à vendre à qui que ce soit. Le combat, il est dur. Eliezer a passé la nuit en prison depuis hier. Nous continuons le combat et nous devons rentrer de l'autre côté. S'il y a quelque chose supplémentaire, Serge Kabongo peut ajouter en français et Daniel Safou va communiquer en lingala. En 2 minutes, j'aimerais dire ceci. Nous, on n'est pas des politiques. Quand on entre dans une audience, sortir et dire autre chose. Nous vous disons ce dont on s'est dit là-bas.
il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune assurance. J'aimerais que demain, après-demain, si les instances qui régissent la presse appellent à une mobilisation, que les caméras comme ça soient multipliées par 10. Nous n'obtiendrons pas ce que nous voulons obtenir aujourd'hui si on n'est pas unis, si on n'est pas mobilisés. Merci beaucoup. Nalingina Lobaboe. Et si Katouti, Tozuli Tomba Yokote, Toloba Kiboye, Tokende Tomo no Balobi na lokote a falancé l'organe de la loi. Soki bongo akoki koloka biso, pe kosunga biso na démarche na biso. Nde Kongo Ikasanji, yambota ke neko funda, nde Eliezer epa ya bazuzi, afunda kiye, Nanzela ya obaloba na lokote a falancé les instances censées gérer les journalistes. Toza bongo na CESAC, toza bongo na OMEC, toza bongo na INPC. Toza pe lokola na bazuzi na biso, biso ba journaliste. Na tango nyonso journaliste akwei na mbeba, esengeli na baye politique, babandaka bongo, kotalisa mbeba journaliste, na bikuke na biso, obaobi na lokota falancé, nos instances. Nde Kongo Ikasanji, ya moni ya kende na lombango nyonso, nesika konyoko la moninga. Bochango na matoi na bino, tozui eloko moko te sika touti pa ya bakonzi, esengi bongo to maintenir pression. Boki makamunde ko Serge alobi, nous devons nous multiplier fois 10. Babanga kape biso, batosa kape biso, bazalaka na limemie pa la biso. Toki kozwa mai na tangi wana limemia kobanga botosi, soki biso moko to telemi ngung. Soki to bangi, to tiki moninga na biso na pasi. Likambo Eliezer, esengeli bongo to maintenir pression, une pression permanente na ba journaliste nyonso. Tozolongo awa, tozongi bongo na limemia nyonso, nzela na lolenga kotelisa mokilité, tozala pasi ti kuna na esika ndeko Eliezer azali. Makambo mususu bokozongo no mikolo koya, nyonso kozala kaka na nzinga ya maintenir la pression. Bango bayoka ka pression. Je vous remercie. Malimbi, oya nani? Ouais, on repère ça bon, on a pensé à on analyse. Multirex Studio. Bana poto, bana partout, bana Suisse, Paris, Belgique, place au Bozali, balobi événement ezaka kamoko samedi le 5 mai na kati ya Fribourg. Association bomoko ya ba mama e bengisi ba mama nyonso pona baya ko assister bongo na sortie officielle ya association na bango oyo basala na but ya ko aider ya ko sunga ba mama oyo bazali komona pasi awa na Kinshasa peu partout dans le monde. Yango bomoko ya ba mama e bengisi ba mama nyonso ba mama muziki ya Paris ya Suisse, en tout cas boya et belle boya ko soutenir bomoko ya ba mama oyo lelo ezo sala sortie officielle nango na kata Fribourg. Soirée wana ekozala animée par balobi ye moko maître de cérémonie Sylvestre l'essentiel akozala wana pona amatisa bino karandenge zalaka papi de Berne pe akozala wana na musique tozala ba musicien na biso ebele oyo bino bolingaka oyo babetaka musique po basebelisa bino lokola shiga akozala wana Lasco le prince akozala wana Triple X akozala wana balobi DVD mokonzi yepe akozala wana papa forme yepe akozala wana Bianco Wawa akozala wana Fiston la cible pe akozala wana Beta Bass pe akozala wana tobosani bongo te Shandongo pe akozala wana ba mama bomoko ba bengisi ba mama nyonso balobi na 20 francs ya pamba na 20 francs ya pamba kolia komela a gogo. Donc tozo invité bino ba mama ya partout dans le monde, ba mama ya États-Unis, ya Paris, ya Belgique, ya Allemagne, ya Bundesliga to le bino nyonso boya ko assister na sortie officielle ya bomoko ya ba mama boyo kapé bus na bango boyo ka idée na bango eza nini pour ko soutenir bon na quelque na sur bozomona ba image zo le kawana ba action na bango basala déjà awa na Kinshasa bozomona ndenge zo le kana ba image wana en tout cas boya ba surtout ba mama muziki ya Suisse boya ko soutenir baninga na bino e ko sala kitoko. Rendez-vous ezaka kamoko ngape na kozala wana Mama Vive Marie Nzenzi. En tout cas, na mbeko tingeli biso